namo kurera namo. Coucou, allô, bonjour. Mbote mingi na biosi tuba ebolinga kama mama Helene Nitu na pesi mba mbote ba ebwe. Habari zenu mavipi maluka imoyo, j'espère que bonangi malamu. Wala kote na nga ça va, nzamba maosi kola msebiso na makasi kana na lobaka yete kolala kola muka ezali kaka grâce. Ezali kambwa ngolu tozingolu na miso ya nzambe. Mbote bingi na biosi tuba ebolinga mama Helene Nitu na pesi mino ba mbote bele ba ebwe abari na bino, j'espère que vous allez bien. Biso pe awa famille Nitu nzambe na mawana ye na bolingo na ye asili kola musabiso na makasi. To pesi nzambe merci kana na lobaka ke olo na palate ezalaka ya ye to zakale ko pesa nzambe te. So to pesi merci te to ko pesa ye nini. Elo ko pesa nzambe ezalate be nzambe azaka na posa ya gratitude na biso reconnaissance. To yeba ke sans ye nous ne sommes rien. Ce qui nzambe tata te biso oyo to zana biso elo moko te. Une femme dans la cuisine. Notez-moi, nous déjà le 31 mai 2025. Le 31 mai 2025, nous avons la merci. Alors, Wabino Mami Eliani, tu as côté na cuisine pour na linkolamba. Naza kolamba na kanisi bo mondenge na bumisi biloko nanga oyo. Pourquoi? Parce que naza koyamba bande konangai o to bengi famille du cœur hein. Bo moko. Naza koyamba bande konanga famille du cœur bo moko. Neza na yebisa kabino ke famille du cœur bon moko ezali libota oyo esangisi biso to sangani bandeko to sangani pour que bon moni tango déjà batu boza kokola mo babumbula ezokende il faut kozala na batu oboyoka na kana bango malamu e na tango ya na midi na poko ava bandeko no ya libota baya okomona baninga ozala kana bango tango nyonso bango nde bakoza batali boso ko se pointe ko ya pai oyo ozali ceux qui osent dans les camas, ceux qui osent dans les camas, n'attendent pas si peu n'attendent ya bisengo. Dans la famille du cœur bon moko, c'est l'homme ko le bongo le 31 mai oyo 2025. Ngai maman présidente ne naza ko sani naza ko yamba bande ko nanga ya lingomba. Bote ko mona bongo tozaki na mois d'avril, tozaki pa ya maman secrétaire na biso maman Adeline Ngafula. Hier ayambaki tozala ki surprise anniversaire ndenge bo mona ki wana. Alors lelo ngai mutu na ko yamba ainsi de suite. Tous ça bon 12 couples. Et là qu'on a vu ces ba couple. Tous ça ba couple pourquoi? Parce que au lieu ba papa ba bi mama ke na kotelengana. Oh lelo za bale na keta la bale boy. Oh lelo na ke kotote. Au lieu ba papa ba telengana ba ça et surtout que za mingi ba mama ebele oyo baza pe na ba association ya bango moko entre les femmes, entre les filles. Soka akei na réunion à cause de matin musu minuit un petit exemple à cause de minuit à cause de 1h du matin ba erwana zako azako zonga papa azako silika ta musu mama ndakende ki bongo atikela ki papa biloko akolia te soki papa ena ndaku pour le to ça samedi papa ena ndaku samedi mama sakende ki réunion ope soki mama kende ki bongo samedi na réunion papa azongelo ko akolia za te ko pesa papa kanda papa ko silika akoki pe ko pekisa mwasi na ye na lingi bango ke na ba réunion te ozotika ngana nzala samedi to musu papa sala kate lelo na sali te olio to fanda to sala na amoureux to solola mwasi na mobali yo ke réunion et lukaka ba problème na kati ya ndako voilà tango ngana soki likadise za ki likaniske to sala ba couple poto kotse mindono na kati ya mabala na biso te tango ngana benga ki bandeko na ngato solo na bango solo na papa tout na papa soka za d'accord. Alors, Dieu merci. Bible le dit que batimi balé so ba quand batambola nzela moko te. Donc so bomu to tambola nzela moko boye se ke toza ni toza na kati ya boyokani toza na kati ya koyokana. Bible biso batimi balé bayokani te batambola nzela moko te. Donc so bomu bato ko tambola nzela moko se baza na kati ya boyokani. So bomu ni bato ba tambola nzela moko te se ke bayokani te bakaboni ka ndenge Bible le ba l'autre que na droite Abraham zema na l'autre na Abraham. Ce qui l'autre na Abraham en train de bosser le monde. L'autre na Abraham na Moïse to na Isaac na bosa ni boindeni
Abraham bakabonaki na Lot, ou bien Moïse bakabonaki na Lot, ou bien Isaac mtu bakabonaki. En tout cas kotala la bosani. Mingi mina babake soko za mutakanda kotala ngate po sepa nona ngate surtout yo na ye kuna. Lot na Abraham. Bible biso timbele ba yokani te batambola nzela moko te mutu mutatambola nzela naye. So ba yokani batambola nzela moko. Alors pona koyamba bandeko na ngai na bongisi nde bomoni bona bongisa biloko ya kolia avant ke bango basali bakoma. Rendez-vous na biso eza kala mingi te awa. Rendez-vous na biso tokuta la bongo na 17h. Kwanza mbala msuwa makasi siko toza 10h. Ndoto na muki 10h boyenga na bongami na koti na cuisine na sala biloko po soki bandeko nanga baye bakuta deja mosale salami ndako eza deja aéré ndako eza soloté eza te baninga bavandi yo bandi kuna nakalinga nanu likabna ebelite te yana bon biloko ba mise bouche ne mais pour na kolamba il faut ozala organiser ko s'organiser na muki na 10h boye nazo kumisa biloko nanga ne bomona wala tsebino biloko ona yamba nango bandeko nanga na bongisa biloko nanga soki na bongisi biloko yo na lambi yango tango bakoya ezakaka to chauffer mo muke to tika mo barbecue na mopanzi o chauffer ka mo bandiko no balia biloko ya moto et voilà biloko na bongisi po na koyamba nango bandeko nanga yango avant la sabino biloko na la kisibino oyo ezali bongo assaisonnement marinade oyo bozomona ezali na profiter pe na bisaba mama soki oza na temps au moins oza na mwa temps ovandi ata so oza na ba TikTok na yo banda ko longola ta matungulu na yo ba poso mama longola ta matungulu ba poso oyo eza bongo matungulu eza aya eza tangawisi eza ndembi o bozomona marinade nanga oyo eza ya poisson ndenge bomoni yango boye na bongisi déjà ezali bongo ya kosalela poisson sina bongisa ki yango déjà ndenge bomoni yango wana eza très bien tango vandi yeba ninga kosala nini kosala pe makambo ndako ata ozotala mama ele ya nitu zoma matungulu na yo banda kosala nini kobungisa. Voilà oyo marinade na yebi bino eza bongo eza ndembi eza mwa aya eza litungulu eza pilipili ya mobesu ndenge bomoni yango awa bouillon na mungwa assaisonnement nanga na sali pona mbisi. Donc pour la journée à lelo pour na koyamba bandeko nanga famille du cœur nanga bomoko ya tango pasi pe na tango bisengo na bongiseli bango bongo mbisi o to bengi dorade rose eza bongo dorade o na bongisi pona koyamba famille du cœur bomoko on eza bongo dorade o eza bongo makayabu nanga yango wana ndenge bomoni yango na tiamo deja na mai ndenge za nesesili mungwa na koleka nanga kaka na kokalinga esili deja mungwa oyo ezali bongo beefsteak viande ya bœuf ndenge bomoni to pe ngombe eza beefsteak na kotumba yango ya kotumba oyo eza bongo viande de porc to pe viande ya ngulu ndenge bomoni wana na bongisi yango deja donc nalobaki na bongisi nanu na assaisonné yango te biloko nyonso eza assaisonné te nazobanda nde ko assaisonné yango sikoyo donc elemba mwa moke na bongisa na assaisonné yango ye nazosala assaisonnement na ye mais pour commencer na kobanda liboso toza na 10h heure eza nango nazobanda nanu na mbisi nazobanda na kosala mbisi na assaisonné mbisi entre temps viande elemba parce que viande balembisaka yango na mai te viande faut elemba yango moko na kolembisa yango na mai te kolemba yango moko nazobanda assaisonnement nanga na mbisi assaisonnement oyo ya mbisi eza mususu mais oyo na kosala pona viande ekozala assaisonnement mususu assaisonnement ya viande ya bœuf eza assaisonnement mususu assaisonnement ya viande à porc eza assaisonnement mususu makayabu na biso ndenge eza boye na kosala yango moko te makayabu lelo na kosala yango na crevette voilà ba mama moi détail muke na ngana pesa bino pona journée ya lelo yango tango baninga bazoya ozoyamba baninga mibongisaka deja po soki baninga bazoya mbala moko bazovanda bazolia po tango tokutanaka tosololaka mwa moke cuisine interne tolakisaka bino te
tolakisaka bino kaka ntango tozolia. Mais masolo na biso oyo etali réunion wana bino bomonaka te, bomonaka ntango tosaka nini totiaka bilei na monoko ntango kolia nde ntango oyo bomonaka oyo concerne bino yango tolakisa, oyo concerne bino te tolakisaka yango te. Soko za mutakanda kotala ngai te po kosepela na yo na ngai te. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, on a commis bongo ko bongisa poisson. Autour de moi citron en main. On a un poisson. Comme bon mot comme ça poisson, hein. On a assaisonné en gros. En attendant, bah viande des olimba. Alléluia. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Alléluia na Masia. Nalingi kolo Yesu. Nalingi ayana. Alléluia na Yesu. Imba alléluia. Aina lingi koloye. Masia mbisi foko sala ke bien bandeko tango sala mbisi. Oh ezaka mwa biloko mwindu bona kacha mbisi. Il faut kolongola kango toujours. Po lingo mona bien. Panzi pendati comme ça. Voilà. Voilà. Kolongola penza. Voilà.
loko salité kati ya mbisi. Zaka mwa ba makile kangami vraiment il faut kolongola. Ngola kosukola mbisi malamu. Bande uso ba kolia balia na esengo. Et voilà. Voilà mbisi na yango yo. Dorade rose. Mbisi na yango yo. Voilà. Mbisi na la sokoli yango trop bien. Sokoli yango la longoli ba salité na kati. Donc on ça mbindo na longoli. Tant on a zo sala. Na ocha ba mbindo na sachet po atoko ocha na kati ya sac poubelle. Malamu ocha yango na sachet, si mon tien na sac poubelle pour peut-être ce qu'on quitte au masiko côté et tien na sachet na tebo oignon so salité ya mbisi na kangi na kati ya sac mbisi na nga yango asozonema na kane na yebisa kibino ndembi tangawisi litungulu na citron la pilipili à vert. Voilà. Alors ici car moi si tu pour relever car guna kati mbis. Donc assaisonnement ya moyo. C'est ça qui bidon ngo tout à l'heure. On va assaisonnement, on a oningeza. Très bon. Très bon. Avec ça, comme on va mouiller. Pour mungo, il y a pour relever goût, hein. Oui, et puis l'autre. Voilà. Voilà, c'est très bon. Maintenant, on commence à la carte d'assaisonnement. Parce qu'on a toujours ma boucle bien, toujours. La cuisine très important. Lavage à main, très très important. Donc voilà. On a bon ici. Ya koyamba baninga na nga. Ebidi kia bo moko na ngai. Voilà. Voilà. Assaisonnement cha ebele ko cha assaisonnement abondela te ko bato baketa nanaka au moins na assaisonnement pa mama abondela mo aina mo litungulu abondela pona ko keta na kaka keta na te ya o chela libumu yango nde ya yo ya lobi to yebite oyo lelelo yango nde ya yo oyo uzobomba eza ya yo te o. D'ailleurs, le bas qui est une famille du cœur. Tout ça, bon, va papa, là, va maman, pourquoi? Exactement.
Maman obimaki ozongi 23h, boye kosona na kati ya ndako libala. Okendaki réunion, otikaki nga tozonga ton pied mon pied. Moi c'est mobile. Wana réunion na bino mon place moko. Kito ba maman oyo amemaka te asaki réunion bongo ebite papa asilika komo benga. Ya kozwa ngaye. Ya kozwa ngaye. Nakanda moto aza nango tike na nzala. Akoya kozwa ota? Akoya te. Boss organiser boss à place moko. Voilà. Boss organiser ka. Neti le lobo foot eza. Oto kuta na biso. Kala mingi tawa. Toto sito le na biso. Papa wavandi babandi otala match. Bavandi abandi otala match na bango. Dans ma bête, moi journée les karaté et les qui. Chaque jour suffit sa peine. Donc un peu comme ça. Voilà. Voilà. Voilà la famille. Mbisi na biso yango yo. Très bien assaisonné. Assaisonné na nzungu siko nazo chango awa pour que evanda bien. Nzungu ekoki kosalisa nga na sala eloko mosusu. Tango ezolongwaka awa eza kokalinga. Donc c'est un peu comme ça. Voilà. Bon, moko toujours. Sako yambana, tant bozo yambana. Vous allez rendre boye. Bien manger, c'est le début du bonheur. Voilà. Et voilà la famille, voilà ma maman. Sauce nyon sonache pour que assaisonnement kota bien. Akati ya mbisi nanga. Voilà. Assaisonnement et côté vandi penza bien. Akati ya mbisi. Voilà. Comme mbisi nanga nazokende kozwa papier alu na finika comme ça na attaquer bilo mususu boyebi ke naza na ba viande awa il faut na sala. Donc c'est un peu comme ça. Mbisi bien assaisonné.
wana air ezopoussa na soki bapaya baye faut s'organiser pour ça bapaya baye bakuti déjà oso aéré ndako oso bongisi biloko basani oso tina mesa tant baninga ba okoma ka boy moi prière bo vandi bo sololi bo lié bo sisi ko lié bo bandi kotala match journée le kate journée eleki lokwa to sisi mbisi na ke bongo sko ko banda ko sala ba viande bo mo ke tozana deux modèles à viande wana to wana bœuf to wana porc mais assaisonnement nango nazo bongisa na sala bo mona pene nazo ko assaisonner yango. Bisous la famille, à tout de suite. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.